Bande Konangai, encore une fois, merci, Pep. Encore une fois, bienvenue na Analysons avec Gilmas. Place ni nazo memela bino ba analyse selon ngai oyo nazo sentir que nazo censé couper sabino parce que ce n'est pas n'importe qui nde a correlater bino mes formations nazo pesa bino na kati émission oyo. Faire gola na risque ya ko perdre mukanda na ye ya poto. Risque eza likolo, risque eza élevé. Makambo ebele bozoyoka batu na ye baza koloba, c'est vrai, bakoloba makambo eza na o baza ko maîtriser te, mususu bakoya ko kosa bino parce que bomeseni na lokuta. Bomeseni koyoka lokuta, alors il faut ba memela kabino toujours lokuta. Na chaîne nanga oyo, na meseni ko memela bino vérité. Bozo mona ba vérité yango ezolata toujours nga, ezokoma ka vérité, bokomi ko benga nga prophète na makambo nyonso naza ko relater na katia émission nanga ya Analysons avec Gilmas. Lelo encore une fois naza na nouvelle moko ko pesa bino. Mam sœur nangai la plus belle des belles sœur nangai Irene Mabweni, Patricia Edouarda, ba mami Sadiki, Edwige Balonga sana bambote ya trop ba Novo TV officiel ba Galaga ko sana pesi bambote ya trop. Merci na bino tout boza ko soutenir Analysons avec Gilmas. Pourquoi baza ko kosa na kombo ya Ebola bande ko na biso ba Gaulois botu na bango soki ba avion ezako mata na Congo te ko kende na Europe botu na bango est-ce que ba concert ezobeta na Europe te concert eloko baza ko lobela Ebola ndeko na ngai na sina sala ki émission lobi mais naza ko pesa bino information mususu pona mukanda ya Ferigola eloko esali concert wana ebeta mate bandeko eza ba dossier judiciaire o eza kolanda Ferigola ba dossier judiciaire soki botali tango akendeki na Liège akendeki comme délégation ya gouvernement basé ko protéger ye mais lelo yo tango azana maboko na ye moko personnel na lobaki na bino ko zwa visa te azwa ki pe visa te ndenge bazo kosela Ebola na Afrique du Sud pe bakosela ki nini xénophobie bakosela ki xénophobie na Afrique du Sud lelo bazo kosela Ebola ba billet ete kama te na lobaki na bino faire azana risque ya ko beta ye moko mais visa zalaki difficile pour na ye lelo sika pourquoi ba annuler ba vente te kamite ba billet te kamite eloko mususu eza mukanda ya Ferigola Fere mukanda na ye azwango na ba manœuvre ebele à part ba manœuvre ebele ya kozwela mukanda ndenge tozoyoka ba makambu ya bangulu ezola taye na nzoto est-ce que makambu ya bangulu bino boyebi à part ngatango na bimisaki yango nde bokende koyoka bato ebele baza ko relater bazo sala ba émission na kombo ya bangulu parce que je vous avais dit ngulu wana eza ko bebisa casier judiciaire ya Ferigola ngulu ango pe eza kaka moko te po faire na 2000 soki 20 combien wa tango azokota boloko akotaki pona makambo moko ya mabe oyo eza ko latise su eloko ya mabe na nzoto pona makambo ya casier judiciaire makambo ya mikanda ndenge ezotambola na poto bandeko mikolo ekomi très crucial makambo ya mikanda bato bazozwa ngo na légèreté ma eza vraiment eloko moko sensible na kilelo soki Londres bapimeli faire visa Londres bapimeli faire visa eza te ke nini eza jet set te faire d'abord bapimeli bota tozana 1 mois ya concert nde ba annuler concert 1 mois donc dans 1 mois nde bakende kesika ko senga ba visa ko kende ko déposer ba dossier pona ko traiter pona ba visa faire déjà aza na minicho tango akendeki azalaki na nini azalaki na comment dire azalaki na France ezalaki na facilité akatisa boy mais ba dossier eza komata ba dossier à faire eza komata tango akatisa ki wana ba dossier musu ezalaki te ba musicien na ba longwaki mezalaki confirmé te ba musicien tango baza ko longwa baza ko jouer négativement sur carrière ya faire ba dossier juridique na ye eza ko jouer négativement
ezana makambo na kolinga te naloba pona ko parce que azana makambo na ye makambo ebele ezali mais na koloba nyonso te nazobimisela bino mwa ndambu ba oyo bayebi eloko na koloba na bino Trésor Congolo boyoka bango te parce que jamais Trésor Congolo akoya koloba makambo ya bayaboye jamais ba gouvernement bakoya koloba makambo ya boye bango baza koya koloba oyo baza kozwa na kati ya bureau bokende koloba boye parce que yango nde il faut baloba bakoloba ba vérité te tango na lobaki na Afrique du Sud ke bakokende kuna te bakobeta te bochela kinga tembe na lobaki oyo nani Mark House bozolo baza azaso a matina nini oyo soki na nini oyo na Grèce ezalaki lukuta ba photo bozomona ba photo ya montage ya kosa nani Mark House akwendaki poto te awa bozomona makambo ndenge za kotambola lelo ndeko nanga lelo na lobaki na bino ke Copper Box ya faire gole ko beta te na lobaki yango depuis mois d'avril et betité na minute yo faire azana problème judiciaire bino soki boyebi te azana problème judiciaire aza ko implorer même gouvernement ba intervenir na makambo na ye we faire aza ko implorer gouvernement ba intervenir na makambo na ye parce que makambo na ye komi mame bokoki ko situka boy lobby après kuna banani justice ya France boy ba bengi si faire bokomo na pe boy bolali bolamuki justice ya France penda boy ba bengi si faire pona makambo ona za koloba très grave mama très grave pona faire gola bino bagola bolinga kate mutalo ba makambo ya boy bozwa kango bandi ko finga mutu yo zoba bolole rwandais vilain bokoloba est-ce que kobenga nga vilain kobenga nga rwandais kobenga nga bolole nde ko changer situation juridique ya faire gola kobenga nga mutu mabe motema mabende e ko changer batu bakende kopesa faire gola ba visa ba ambassadeur vérité naza kopesa bino ezaka kande boyoka bozala informer na makambo zo leka na jet set parce que nyonso boza koyoka a majorité eza lukuta si lukuta mais oyo nga naza kosala de momien kopesa bino be formation vrai po bozala tromper te bozala désorienté te naza kopesa bino be formation vrai vérifiable pe fiable faire azana situation moko judiciaire oza catastrophique pona makambo ya bangulu makambo antécédent ou azana ko connaître à niveau ya poto donc bani maison Schengen baza ko prendre mesure na makambo wana donc na lelo soki ake alobi asali asengi Belgique dolo ba Schengen mobimba baza alerter na makambo ya faire ndenge tozoyoka ndenge batu na kati kuna baza ko lobelana baza ko lobana biso yango bande kutamu naza ko lobana bino botika pour le moment ko finga kabatu na kombo ya feri pona ko soutenir feri ce n'est pas ko finga mute ko changer situation ya feri au contraire soki bozi courage ko yoka makambo tozoloba ngana zoloba boke na ngosi kana ndenge ya logique bo ko trouver solution na makambo zoleka na jet set so boza na posa vraiment batu ya feri bakende ke poto feri akende ke poto na batu na ye il faut ko solola na feri boyeba muzindo ya makambo bozwa solution. Tant que bokoyebaka muzindo ya makambo te, tant que bokoyebaka ba problème te, et kozala pas si bozwa solution. La vraie situation ezalaka boy. Boyebi na no problème. Dès que boyebi problème, bozala na capacité à traiter problème wana ya ko pesa ngo pe solution. Mais pour le moment bino bagolo bozoye baté ba problème zo le kana jet set. Bozolo bana bino selon ndenge boyoki de gauche à droite. Bozolo ba makambo yoki par exemple Trésor Congolo lobby nde bino boye ko soutenir. Mais soki Trésor Congolo akosi bozo comprendre danger oyo baza aza ko mema bino na kati aza ko kosa tout ba golois aza ko mema bino na ba lukuta bino tout ba golois pendant que azalaki censé yako mema bino na direction moko oyo boko zala sensible yako yeba eloko zo leka na maison na bango bo soki bozana bato bako ko porter soutien bako ko porter solution na likambo bango bazala mais tant bazolo baki bango baza déjà ko bonga bango baboma déjà ba main noire. Mais tant que tozo mona so ba problème eza ko continuer toujours cela veut dire que bazoko sabino bazolinga te boye ba problème o eza na kati ya jet set. Pona ngai naza koloba nko boy le jour où boko yeba problème oza na kati ya jet set ba problème oyo faire aza nango
et kozala mukolo oyo bokozala soulager bokozwa pe solution na likambo yango. Mais tant que faire na batune bako bombela kabino makambo yango bokotikala toujours na kati ya ba spéculation balobaki boye bakendeki boye. Mais avec ça est-ce que boza kosalisa faire même si tolongwe kuna bino bagola po boza na capacité wana te ne fiske kosomba ba nzembo na ye. Pourquoi boza na difficulté à kosomba nzembo? Pourquoi boza na difficulté à kopesa faire ne fiske nini single d'or? Boza na difficulté à kopesa faire ba 15 millions de vies. Nzembo tu ko bimakala mingi te journée moko sali 1 million. Les autres bozo ki na ba 2 semaines nzembo za na moins ya 10 ya 5 millions. Est-ce que c'est normal? Ndeko na ngai boye kola kozala vrai. Boye kola kozala vrai. Ngana za mutu oyo donc c'est l'amour depuis 3 jours c'est l'amour ya faire mukolo liboso kendeki na 1 million. Comment expliquer dans 3 semaines et comme kutu na 4 millions te za na 3 millions 400. Cela veut dire que boyibaki. C'est Satan naza koloba na bino faire ya komi na système ya koyiba, ko manipuler. Zala vrai faire. Bino bafane pe bo zala vrai. Yango nde ko sala bino. Yango nde ko matisa bino likolo. Mais makambo ko kosa eza na sens etende konangai. Ngam tuna bino Gilmas. Bo partager bo commenter ne bo mona. Oya ko finga fingi pe. Mais essentiel boyebi ke faire eza na situation dramatique, situation moko chaotique sur le plan judiciaire. Ngam tuna bino Gilmas. A plus.